makambo ya ke babenga te sona ba tournage te afanda na ndaku biloko wana esalaka soza makasi te Yves okate et yelo ba AVC et yelo ba maladie belé on comprend là maintenant c'est qu'on a ba millionnaire ndé bazo bima je comprends mais ndé kwa zaki na ndaku peut-être ba benga sona ba tournage te azomona ndenga kosomba bana lipate ba calcule ko eloko bo maso ba calcule donc au moins que mutu afandi sikwa pasi wana ndé bomaka mutu ozomona ebomaka mutu mais siko lera kufia okomona pela ba millionnaire à théâtre bakobima solo bande on a biso azaki négligé ou bien te ko bazako benga sona ba film pété c'est le au salaka ce bazo bengo souté vous comprendre et déstabilisaka vous comprenez netinga babenga bonga souté babenga na film été bon soki yo salaki mabe mo mutu peut-être salaki mabe mo boy mutu peut asu kanda abomelio likambo abi bon aza suna bisoté mais na faute kuta pana là lobina mutu moko te na ba patu posko soki na ti koto na est babenga te bona site OK bona ouest vous comprenez les autres nazo bananga mutu moko te zo ba tout le monde to e baka bande ko na biso pe o ba fanda ka quelque part ali mampuya afanda kiti vous comprenez net ali mampuya afanda ki penza fandi na ndenge ya saki AVC babenga kete loko moko te mune pa na ke ko kundela quoi bo bengaka vraiment ba o to ba Baptiste c'est un Baptiste oh lelo na Kinshasa na biso baza na talent mais baza plus na mandako parce que lelo nengo lobi bobenga ba soutien succès ne zati elongi moko ngo botana film oyo yango botana na film wana bango botana film wana non kalezaki bongo te kalezaki bazo changer ça change au kuna ye pasali au kuna pe baye basali au kuna baye basali ozo mweza ki besko e koma ki mutema mabe e koma kaka osali kalika muke problème osali kalika muke problème est-ce que vous avez occasion de tourner na film moko et na chaîne moko sur le Pagala ouais to tourner na na belle vie to tourner na ah excellence musaki kitoko azape na musaki kitoko asala musani bien azape nda poser. OK. Mais le bato balbe za sous pémenité ya artiste mais ya zali neko avant ni pémen na Belleville matango belé tango so bima ki za pembeni sous te na artiste mais Belleville za azani ni azande konayi ndekona baza bandeko non na bela baza bandeko kwa famille OK oui baza bandeko ti baza bandeko donc moi famille là baba ndeko oula baza bandeko yango bela leli makasi ya baba ndeko pina bandeko bayebani bandeko elobi nango bijou la reine na mona auto bana fini mo boy bozolela tango azaki na pasi bomona na kite mais le kwa kufia wa bataka liste bomona bambongo ndenge ko bima ozomona na moni bijou la reine na lobi yango na ba ANTPC na biso wana ozo comprendre alobi yango bozolela siko bozolela makasi mais tanga zaki odyon kwa matanga zali na pasi bomona na kite il faut raisonner on va kanise na likamuni te nga zai camarade nete to kutane ka to tourner to kabwani esili na kanise nani Mama If love is crazy, love is funny. Nautaki kosala annonce ke na kozana Paris pour la délivrance ya bato en privé. Nazalaki pe na France. Bato ya ndenge na ndenge bayaki. Bato ya autiste babiki. Bato ya ba blocage babiki. Bato ya ba maladie babiki. Bino moko botala ba témoignage. Na mona ki kaka na annonce nega lobaki ke na kozala na Paris. Donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout. L'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite. Ezalaki ya privé na yebo e ba yambi biso to vandi ale moko akota nga ngonga na nga koki na koti pe. Oyaki ndeni tango ati liboso bana tambola bien. Na yaki na begi ndenge na lobaki. Pe na tambola ngo ça fait déjà plusieurs années, à peu près 12 ou 13 ans.
mais sikoyo nazobima sa begi nawuti kutu toilette nake na begi te mpo na ndako na ngai moko nasimbaka bakiti mpo nakende na toilette baproblème donc bana na ya poto nazalaka na nga na esengo te nasepelaka te libala elengi te après badélivrance libala ekomi bien komi na esengo nakomi mutu na esengo me mobali nanga moko kutu nayinaki ye donc sikoyo vraiment olingi ye makasi nalingi ye makasi bamvutema nyonso babwakelaki biso ekwei na mai ti sikoyo nabandaki kobwa te me banda na ye awa lelo donc naza ate ndenge balobaki 2025 te yanga nayambi yango vraimen mpe nakangi yango beglise mosusu okei mpo kutana meme na paster okomonake bazokambika yo okota te donc nabayela na ngai donc ya lelo na ye donc pa moïse namonaka na tele bapublicité donc toza na ye boye farafa donc asalimaka minene mpo na ngai gloire à dieu ngai nayaki epai ya papa moïse mpo na problème ya miso ndenge koma vraiment aveugle surtout côté ya gauche nazali komona presque pas même lunette eza na degré ya makasi na nsima na délivrance namoni miso très bien même sans lunette nazomona liso ya gauche elengaki kufa naomona parfaitement nzambe papa moïse azwa lokumu vraiment aza na nzambo ya solo kolo yesu apambola ye liso abakisa susungu ya ebelebele na kati na ye mo hésité te aza ya nzambe amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici, et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance eutai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko a privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba komo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout va bien avec Yves, Ipan, tous bulletins d'infos. La finale avec la série continue, toujours dans votre chaîne Super Promo, des 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Maman Lamba, et Salut Bisou Passi pour la nouvelle aussi. Très bientôt là, Baptiste Denis, surtout Bazol est là, mort, il y a Ndekona Bango, Richard Mukoko, Otigoti Kabiso, bientôt on a Gabi Awa, pour tout n'a pas relation na ye nandeko Richard Mukoko ezali ndenge nini na fait nini esali kendeko atika biso parce que azali moko ya artiste donc voilà ya Gabi d'abord santé na moko et puis musala ezo kende ndenge nini santé za bien musala pe ezo kende bien musala pe ezo kende bien tozo bosser kaka et tolobaka to bosaka kaka to bosaka kaka pour la conseiller qui bato nyonso tumka tofungola chaîne na yo ateza à moi quelques abonnés sozo se retrouver à la moi $500 non par mois et pour ça là yo bien voilà ozo moi na conseiller qui bato yo yebi na émission na yo na moi ba tebe ba musala be ba chaîne ba tebe ba comme ça be ba chaîne ba lendi peut-être quoi maman top à lendi ozo comprendre azaki asali mukiatiki mais si ozo comprendre que à lundi Nathalie a payé Nathalie a émission donc voilà ça c'est bien santé bien vraiment en tout cas na CPN bing de bato moko ba komiko ba gaita ki seka TV bini bon s'abonner pas gaita ki seka TV Michou Mbembele pas sali donc ba kebele ba sali ba chaîne na bango donc et tout ça là c'est bien voilà mort ya ndekona biso Richard Mukoko et sali passe na artiste nyonso sali passe na ba fan o balingaki Richard Mukoko autotika biso corps ezaki bongo na morgue ya Sana bato longo na sikoyo ezokota 50aine tango moni mo ya ndeko na yo oyo boyebana ki konde bosolo la bien sali ndenge nini Richard Mukoko ati biso ouais na yo kaki passe yom to bengi ngati na zaye pour l'église tango benga nga na zaye l'église na oyo moyena ya mbezaki te après na ko rappeler yo rappeler et ça lenga penza passe. C'est un garçon bien, il y a pour nous vendre naé, na ko sola naé, c'est un garçon bien. Donc na qui passe. Mama kambo ko ngona zo lobati. Mama kambo ya ke ba benga te sur ba tournage te, afanda na ndaku. Biloko wana esalaka soza makasi te Yves okokate et yelo ba AVC et yelo ba maladie belé on comprend. Mais so azaki na chaîne naé. Et so ko tieta moi 10 francs moi 20 francs. Alingaka yoka pasi wana te ozomona là maintenant siko komona ba millionnaire nde bazobima
Je comprends. Mais ndeko azaki na ndako peut-être ba benga sino ba tournage te. Azomona ndenge akosomba bana lipate ba calcule comme eloko bomaso ba calcule comme na muke belé pour ça ndenge nini na tongo ko la muka ndenge nini tu te retrouves pas avec même 1000 francs parce que ngani kona comme moi français c'est potier comprendre pas pote les faut comprendre hein faut comprendre donc au moins que mutu afandi si quoi pas si wana nde bomara mutu ozomona ebomaka mutu mais sikoyo l'air akufi oyo okomona mpena bamillionnaire à théâtre bakobima tika koloba bamillionnaire mpena bakobima bakobima mpenza azalaki négligé ou bien te po baza kobenga esu na bafilme mpe te eloko osalaka soki bazobenga osu te ozo comprendre edestabilizaka ozo comprendre neti nga babengaka bango su te mwa moke mutakanisanga Jérémy mwa moke msusila mwa moke nini mais lokola naza na chaîne nanga nasalaka biloko nanga naza kaka bien ozo comprendre etali ngai te parce que na fin du mois nazo se retrouver na IBA mwa moke ona ezokota esalanga mpe bien osala bakalkila ndako mais sikoyo soki neti babengaka osu te kalkila ndako eza te sikoyo kozwa quelque chose eza te osali na ntango wana millionnaire akozala te millionnaire akozala te voilà nalandi bien ya Gabi nalandi bien ndenge olobi ndeko Richard akomaki kotourne plus lisusu te nde esali bande kobenga lisusu te yango esali ke lelo peut-être akoma na déclin oyo ekomeli ye bapense makambo ebele lisusu ebele bana baolamuka ndenge nini mais so akufeli nini afese to nini nga mpe nayebi kutu te natuni mpe te yo ozangaka koyeba te yo ozangaka koyeba te yo nde moto okoki koinforme ngai bonga moi na kobenga te natuna nga mpe nakomi nanu kuna te ndenge nakoma bien ke na ndenge kosala mosala moko bezwingama ta mais na okenda morgue na olanda bona morgue mpo nayeba mais ya Gabi oyisi biso eloko moko awa eza pour modèle mpona biso bande kobenga sino bafilme te siko tokoloba la faute maintenant c'est à qui parce que babenga na filme te bongo soki yo osalaki mabe moko mutu peut-être osalaki mabe moko boye mutu mpe azwi kanda abombeli yo likambo abi bon aza suna biso te mais na faute ekuta mpa nalobi na mutu moko te na babato posiko soki neti koto na este babengi ete bona site bona ouest ozo comprendre bongo na nord donc eza nazoloba nanga na mutu moko te nazoloba tout le monde toyebaka bandeko na biso mpe oyo bafandaka quelque part ali mampuya afandaki ozo comprendre net ali mampuya afandaki mpenza afandi na ndenge asalaki AVC bato babengaki ete eloko moko te omoni epai nake kokundola ye natali babienfait na ye nake kokundola ye omoni nakomi kozongisa na elubu azongi na elubu ate tosalaka elubu wana ali bato bakomi kobenga ye mwa 1 franc mpe egabeli obimisi ali wapi ozwi ali mapuya tomona ye kala ye ozo comprendre ezalaka bongo ntango osala eloko bokangamaka na bato moko te fo kolingaka mpe msu mpe Richard mokoko asalaka mpe role kitoko tobenga ye mpe totya ye intel mpe asalaka kitoko tobenga ye mpe totya ye ozomona nyonso tu oyo ase retrouve ke baninga nanga mpe baosala nini bazobengisaka nga mais banda bilongi ekangama kaka elongi boye yango wana kaka ezongaka yango wana kaka ezonga yango mpe bato bakomi kobaye mais ya Gabi obili makambo olobi ezongeli mpe ka yo moko te ezongeli bino beze ebele bandeko ebele ezongelinga te nga benga na filme te te mais moi gagu mpe bagago banda asala gagi te bagago banda osala mwa liboso benga nga asala gagi te asala gagi te bon na elubu okobengisa mpe te mwa visibilité ona mpe kaka ya nini na elubu te nga nabenga baali nabengaka bato mosusu okobenge boya koya te oyebi yango bien c'est ça mais na filme elubu eza filme te elubu eza invité aye alie Amélie akei ozo comprendre ça filme te voilà mais ce qu'on nini esalaka on s'est retrouvé na filme que fait opesi caché c'est ça nini esalaka bo négliger bandeko na bino misusu peut-être mpo basali mwa kala baumeli succès eza te bolukaka bango te mponi bolingaka bato bana succès nde bokotisa bana bafilme oyo bana basuccès te bolukaka bango te mponi succès eyaka ntango moto azosala ozo comprendre succès eyaka ntango moto azosala
yango ba biso to linga ko mitika te parce que succès eyaka na visibilité tango azana moyen visibilité te moyen pe succès ya ezate vous comprendre koyeba kaka ke un tel to sala ka pena yet na okipe ko benga ye ndenga na zoki kanta ali mapua mais ali mapua pena mula kete na ko bando benga ye pa ya kana ye e lubulo ko ezotalama ba pe ba sa nini ba mona ye tango na obanda ba filmer et ça suna problème te akoti kamba la moko vous comprendre na raisonner ye na moni ke no asaka AVC na moi boye et ko sala bien aye na ye lubu tozo seka tozo sa moi mukezali na pesi akei na ye vous comprendre ils ala rabongo vous monde. Donc, ils ont passé. Mais pourquoi vous bengara vraiment autour de Baptiste, c'est un Baptiste, Lelo, na Kichasa na Biso, bazana talent, mais baza plus na mandaku parce que Lelo, n'engolo bibo benga avant soutien succès n'est ça. Non. Kalezaki bongo te kalezaki bazo changer bazo changer oh kuna ye pasali oh kuna pe baye basali oh kuna pe baye basali ozo mezaki bien siko e koma ki mutema mabe e koma kaka osali kalika muke problème osali kalika muke problème ozo mon mais kalezaki bongo te sikoyo ndeko Richard po na moni pe moi temps ebele ba film za penate est-ce que comment qui loko ya yemo côté a comment ko sala comme boulot mo privé na ndenge po artiste ebele pe ba comment bon ya ndi wana avant sa mort et a comment qui na makamune musu ba ndeko sala est-ce que ndeko Richard ndema comme sala comme makamune musu mais azaki susa mwe bazako tshai sukate bazako benga ete so bo bengi yandi bosa aka retourner yandi wana aka ko tourner ezake bato bazo penge lisusu te yango na asata ma musana wana mususa muke wana c'est ça voilà na moni déjà ko sali groupe WhatsApp pour na babseki ya ndeko na biso tu ezaka ba groupe akal non alors quand que 51 ans c'est un moment de continuer comme Lili Lilobego zani pour la mémoire na est-ce que vous avez occasion de tourner na film moko et na chaîne moko sur le Pagala ouais to tourner na ka belle vie to tourner na excellence musa kitoko azapena na musa kitoko asala musani bien azapenda poser ok mais le bato balbe aza sous féminité ya artiste mais ya zali neko avant de pembe na belle vie matango belé tango so bima ki aza pembe sous te na artiste mais belle vie aza nini aza ndeko na ye ndeko na baza bandeko non na bela baza bandeko ya famille. Ok. Oui. Pas bandeko. Baza bandeko. Donc moi famille là. Ba bandeko. Oula. Baza bandeko. Yango bela leli makasi ha. Ba bandeko pina bandeko bayebani bandeko. Lilobego zani na mémoire na ye. Nzamba yamba molimo na ye. Parce que ezaka passe. Toyebaka passe baninga tango bato wana na bomoi. Ozomona. Ndeko mobo epatala bolamu na vie oh lelo peut-être amona na kasuna ba film te lukande ko wana pe benga ya asala ta moi abima ta moi muke ozomona abima ta moi muke amona ni ata moi des films moko et ça les pe moi bien ozo comprendre et le bi nango bijou la reine amona auto bana finir mobo bozolela tango azaki na pasi bomona na kite mais le ko akufia wa bataka liste bomona bambongo ndenge ko bima ozomona na moni bijou la reine alobi yango na ba ANTPC na biso wana ozo comprendre alobi yango bozolela siko bozolela makasi mais tanga zaki odinyo kwa matanga zali na passe bomona na kite donc ça passe voilà ça passe donc tozo kufa kaka boye tozo kende kaka boye voilà s'il faut raisonner on va organiser na likamuni tenga za camarade nete kutane ka tourner to kabwani esili na okanise nani na okanise na ndenge ki aza collègue na nga to tourna ki film c'est tout ok na sens voilà c'est tout voilà mais au lobby comment ça primordial là wa bozo tika bandeko na mino bazo kemba obi ke vie gaou na auto monde récemment awa en tout cas vie aza na santé sur moi bien té bon du tout ba santé moi bien té mais aza ko diminuer vie gaou atalisaka famille
ayakalisaka famille mpo ata bobengi ye amonanaka te azalaka mpe na telefone rare wana kutu na bapesaka nga bato foti te donc c'est ça bongo simise su baza ajoa kitoko na kati ya baprojet na nga basimise baza Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa. Nagoma, qu'on appelle ça qui initiative, Top Banana Goma. Ça fait déjà une année, Tozana Ophelina, Jésus et mon papa, Nagoma. Toza plus ou moins 58 enfants, Nengi Bozomona, Nabilili. Et Bazobenga Biso, les sous Baba Kisabana, Tozo est battu, toi juste dans Ndaku, il y a 5 chambres, Tozo est battu, Barovanda Wapi, Bakula la Nengeni, Nitalabana Koutu, Bazovanda la Mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés, Nagoma précisément, na Est, Bisiga, Bitumbizali. Par rapport à la situation de Mboka, par rapport à certaines réalités qui sont passées dans Mboka, nous avons des vrais patriotes, tous sont bana oyo bazo kufela ba para na moment de guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste 100 individus o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et ce qui ngai un simple individu na ju capacité à kosunga bana combien plus fort l'état ndena sengi na bato nyonso motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Boma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à Batonyoso pour na bana au bazar na Goma, précisément Pepa au bazar na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso ata pona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est tozongisa bango bazonga po tozalaki na bango toza komia tozolia tosa mosala lelo tobwakisa bango lelo tokima bango susu te me bazali tozomona nzambe asunga biso tokozongisa bango bakosonga twa quelques-uns oyo nga nayebi oyo nasala na bango oyo nga nayebi. Voilà, Yagabi, tokota maintenant na oyo etali docteur Mobijo parce que azalaki mingi la poto moi oyo toleka biso awa. Alors en fait, bandeko toujours tant de questions, mais pourquoi docteur Mobijo a bakisa encore une semaine nami qu'il a poto tandis que bango ba ba kazara 2 semaines. On peut dire qu'ils ont raison et puis ndeko la dit sur peut dire raison donc pour la recherche oyo il y a bandeko ça la famille qu'il a poto. Alors recherche on les a dit à nini. Moi je te dis bata mon moké. Bon docteur azali na ba recherche moi le moko boyo no esalamité na le limité ya tozo le kapenda ko kota pena la kata bozindo na moté. Docteur azali na ba recherche moko ya néphrologie, bah bien dans néphrologie. Ok. Vous comprenez? Vous comprenez que la vague n'a pas autant compliqué là. Voilà. Vous comprenez? Néphrologie. Les apona. Néphrologie, les apona papa oyo bazala papa za na mwasi. Moi boire été les bras na mala moté. Ah. Vous comprenez? Aka if to kota la mozindo na moté, poto zolinga, tant ki sezo bimamba la moko, esi poto sa nini, to koti na kata ya mozindo wana. Mais maintenant to zo pesa ka ba to flash, ba comprendre que docteur la milité azobimisa kisi oyo ekosala ke bapapa bayeba kozala malamu na basi na bango. Donc c'est wana etali mpe na bandeko na biso baza na baprostate oyo baza na baprostate oyo baza na baproblème ya barein ozo comprendre nyonso to wana tosalisi ozo comprendre yango mpe ebotaka mpe baprostate ebotaka mpe baprostate c'est ça. Voilà, parce que prostate ndeko nyonso mobali aza na mona nzoto. Mais si on komi ko gonfler et comme maladie, atuba docteur Mobijo. Selon ndenge biso ba comprendre azo la prostate. Donc c'est ça le terme. Voilà. Merci beaucoup Yagabi. Je crois bien docteur Mobijo est-ce que tu as pour une semaine ami qui a photo on a pas dit pour la maladie. Toloba. Docteur Mobijo za biso déjà na Kinshasa awa. Toi, ça, quand on a mis qu'il a photo, bah, ne pas comprendre, surtout puisque on a une chasse. Parce que la confusion. Est-ce que docteur Mobijo a dit sur ah,
ou bien à ça quand la miki il a photo. Docteur Mogijo a ça Docteur Mogijo a ça zongaki na profiter là ça sert dans la Lili Mouche fakia tout sur la naïque na maman Docteur Mogijo. Donc Docteur Mogijo a ça déjà on a dit ça. On a dit ça problème tout ça dans les ya bato oyo bato na poto. Parce que biso to linga côté ka 3 gammes. OK, malamoko 3 gammes parce que les bango baza musika. Les aussi 6 gammes à liboso, on enchaîner deuxième. OK. Aussi si on enchaîner troisième gamme. Vous comprenez? Mais la plupart à batumi ba kika Afrika azoka gamme moko akenango les aussi là au monde a fait une semaine au BBC Kiss. OK, yango ezala ka faut continuer. Ndeko to salaki. OK. De comment ka beninga o Gabrieli Docteur Mogijo pesenga kisi ça fait 3 semaines ngo na pakola nini tampo esili tengabi ndeko 3 semaines ngabizala patient 3 semaines à pamba yo lingi tampo esila OK on ali bosser ça dans les autres sukolo na lelo OK deuxième de comment ça la action troisième de comment on a siko na combiner boy yo 3 semaines à pamba non qui c'est silité OK ozomona donc basa mité matuku duku ozomona awa siko bango balobi no na ki est-ce que na kisasa kuna est-ce que nini kuna be basomba ka 3 gammes bala moko non awa to na kisasa Docteur Mogijo za kisasa qui c'est ça la maka awa eza air nyonso to akoleka kaka ye akoti asomi kisi ce qui c'est si na abi ke kisi nge sera na pokwa na 12 heures ya somi kisi eza permanent mais bino siko pour somba kisi wana susu faut bo plutôt ko somba faut ba tinda na agence EP Sabino kisi et ça lui d'ailleurs combien 4 jours au moins que déjà au comme bébé ça traitement comme bébé ça traitement donc traitement la biso za ka aussi ici lelo ni ne sili lelo kana pourquoi au so balida busu dans ce secteur il y a 2 jours déjà au perdre 2 jours 3 jours au perdre on sait qu'il faut bander la ressource faut bander la source à zéro. OK, so osomi 3 gammes na yo OK. L'état 3 gammes là aussi si deuxième gamme. Aux autres c'est obligé au meeting de la déjà mbongo na yo ba somi yo sur 3 gammes aux la déjà kuna ta wana aussi là pour enchaîner. OK. Wana c'est ce que comme na que no oui traitement na ya boyo na zo sala. OK. Kongola za mutema tukutu. Ani ko za na patience té. Voilà. Mais est-ce que Docteur Mogijo nenga za dynamique il a photo par rapport ya oyo ezalaki nango komba rendez-vous na bapatient oyo babengaki na batelefone est-ce que apesi yo ta mbanote apesi yo comment dirais-je compte rendu te par rapport ya rappel ya barendez-vous est-ce que na ngambo déjà rappel ya remerciement nazwi yango ebele ozomona nazwi yango ebele bandeko mosusu bazalaki personne na tampote ateka kozwa kisi banoir oyo ebetaka biso na batangaka moi tampote me noir elongi ekoma mwa mwindu mwa moyindo ozokomprendre nyonso twana elongo makambo ye ta foto otani na komi aosala definanga ozokomprendre donc bato ebele babenga bazoremercier mais tosenga bango kaka en tout cas basombaka 3 gammes mbala moko ozomona osomi 3 gammes na mbala moko ozosalela wana kimia ntango omoni kelingi esila otike na gamme moko orenforce so otindi déjà ezalaka maison awa toza chez Maman Nicole Malonga yaka eza na poto neboyebi te nini yaka tokiti na metro chateau ngotia bakayau awa ozomona okimbondo olalala na Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka somi na metro biso bataninga koleba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba maman, banduki ya ba maman oyo baza na besoin osala taille pona kokisa mabumu. Ba maman oyo baza na besoin
ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene. Mama Nicole Malonga toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche. Non, yozomona te oyo loka eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ena Lesi yeyo azobongisa loposo baprodit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Yakabi bandeko babandaki traitement na docteur Mokujo en avance les jours oyo babandaki na docteur pour na rendez-vous na bango na mikila poto mais ils ont les belés oyo peut-être bato qui déjà un mois pour na ba gamme na bango basumaki moko elinge sila siko bandeko na basala ndenge nini ko ba gamme na bango no disons gamme basumaki elinge sila basumaki gamme moko kasi eza problème te soki elinge sila batindi mbongo pas docteur Mokujo batindi mbongo na bango bekiki na DHL eza plus rapide parce que docteur Mokujo c'est la cas DHL vous comprendre DHL ba cause eloko lelo lobi ekomi ekomeli yo vous comprendre ata bandeko na bango bazali bakota be ba bandeko na bango baye basombi kisi bateli bango na DHL ekei vous mona eza un problème te eza un problème te bao bazana basomba ki wana déjà nazobeta CT moko basombi wana ebikisa bango te. Et Bobiki Sabangote, parce que peut-être quand ça m'a sombi Bobiki Sabangote, et Big Sabangote, Baba sombi bagam na bango nyo surtout. Na ceux qui n'a pas félicité. Bazo benga, bazo félicité Galia Gabi, merci na o sali, merci na o sali. Ba remercie on a ni. Merci parce que nini na bango traitement na bango ezo simba. Ozomona traitement na bango ezo simba. Ozomona bazo pakola mafuta na bango ndenge docteur Mokujo ayebisaki bango ezo simba misusu pe obayaki pona ba noircir et sili na ote so tout à l'heure misusu bakange ba photo ba sur vidéo tande ta comme tande na komi ozo comprendre est-ce que ba ça ba gamme misusu il faut ça la 3 gammes ozo la 3 gammes na ozo salela o e sili o e bakinda o e sili o e bandi o et puis yo faut ça docteur anzoto na yo biso ba kisi na to sala ngo 8h ozo comprendre souke 8 heures. Au cours na 5 heures, 3 heures, 4 heures, nini. Solingo ke kayuna yo. Mais souka 8 heures. Est-ce que na l'opposition nzoto que nous sala na produit na mabete? Oui, pas qu'on est longi na yo. C'est ça problème te. Ah OK. Ou pas qu'on est longo ke musala. Na musala na bacha ba maquillage pete. Vous comprendre. Ou pas qu'on na yo OK musala 20 heures. 20 heures pe souka. Oko ke n'était que ba 22h ba 23h souka 20 heures. Opakoli mafuta na yo nati ba obanga siko malili osukoli na tongo o appliquer mafuta na yo na pokwa soko osukola te osukola te longi ya pamba osukola te longi ya pamba o appliquer mafuta produit na yo OK ça problème te okomona ke obika mbangu par rapport ya soko ozotosa opakola produit te obika noki te mais soko o respecter na yo kaka obika noki voilà ozomona ça la sincère na biso combien de personnes va bengi yo pour ba remercier yo ba o pe ba réclamer ba roza moko mi balé ba c'est belé car tonton moi comme t'as ko réclamer ndaisila yo ça fait 3 semaines ngo ngabi na yo papa 3 semaines ka yo moni obiki OK eloko ekangami makasi boye mukamate ekangami makasi boye mbala moko akobiki mutu na mutu aza na po na ye mutu na mutu mpe aza na ndenge ya mukamate na ye ndenge ezaleli mosusu ekota ti na 3e poso mosusu eza na 2e mosusu ezaka mwa likolo donc ye ya ye mwa likolo abiki noki
Vous comprenez? Il faut lander la produit na yo malamu pour ça ni pe obika e comme tina troisième poso. Et là quand va comprendre en côté. Voilà. Moi quand tu as une silité, on est correct. Ça c'est bien. Alors il y a des gens qui na suka. Mais tu yeba. Bandeko bele ba bengi biso babi mais docteur Moguige osungaka biso te ba etozali na kati ya ba Kuntuville otela tuna mai ndombe bato bazali na ba inkela inkomo soki wapi na ba Équateur no ba kote na bino même baleli balobi mais pourquoi pas docteur abete biso pe tout boya kosunga biso même ba pays d'Afrique wa ya do penser kaka na ba États-Unis kuna na ba Amérique ya do penser na Europe ba mboka minene biso ba oyo tozwina no tia ko penser na biso te. Docteur Moguige atinda kisi partout. Ah bon? Nasi batu muso basi babenga nga bata bangola babenga ngai na ebsa bango na bina bango Docteur Moguige atinda kisi partout. Na pesa bon pe numéro bo benga e bo solola atinda kisi. Vous comprenez? Atinda kisi partout. Atoza wapi, atoza côté nini. Docteur Moguige atinda kisi. Benga na yo soza mukamate konyoka mate benga kisi ko komela yo esika nyoso oyo ozali. Docteur Moguige aza pona mutu nyonso tout. Pona ba pays nyonso tout. Esika surtout congolais so se retrouver. Ezala congolais te, ezala congolais na biso te, ezala ba étranger, ezala banini. Tanga za mukamate yo congolais siko zalobi na ibi Docteur Moguige abiki saka. Ozomona bo bengi kana numéro na biso oyo za ba komi Docteur Moguige pour soit Docteur Moguige ou soit bengi ngai na 089 65 61 779. Wana na repéso numéro Docteur Moguige moi quelque peu information na PCP yo oyebi ndenge nini okozwa Docteur Moguige po ozwa kisi na c'est ça liloba na bandeko nyonso oba yambi Docteur Moguige na Kinshasa pour arriver na ye et surtout batu ba retenir même adresse pour na programme ya ba rendez-vous mingi na Kinshasa ezaka même programme na ba esika toyebi ba cabinet na biso ezali to changement ya ba adresse ezali te changement adresse ezate ezaka na esika obayaka kosomba kisi na bango esika kaka ba adresse na biso ezali na Victoire a place tozali tozana en face ya district ya nini ya Funa toza wana toza communauté toza en face nango pa yango to la porte nango yango toza numéro 6 tozaki na numéro 12 pa ba mi bakenda suna bakuma ko kena numéro 12 emo ba obunga siko to comme na numéro 6 to longa numéro 12 to comme na numéro 6 soko ye wana omona panwa Docteur Moguige zana okoti oye ko se renseigner ezana problème te soto ke na ville na ancienne galerie présidentielle au matika ke escalator aux yeux droite au talika na so si c'est escalier au tali na droite au mona porte mo ezana au koti so koti au mona escalier au matia escalier wana porte au mona etala yo au koti wana yangwana je sais pas Docteur Moguige au somba pe kisna okuna après tokena Lubefu na Lemba na arrêt Lubefu na avenue Lubefu kuna pe komona pe Docteur Moguige aza kuna na bandali pe toza na Bakayao na rebaka ya na police ambata otune kana omona Docteur Moguige pe azaka tout près wana donc toza na biso ka ba place na biso au toza ka nini comme d'habitude liloba bandeko nyuso ba sepeli komona oli susu lelo oyo balingaka ya gabi ba ope bazwa ba contacte pa na yo ba ope balingi bazwa lisusu oyo sabango nini oyo baza comme ba patient na maladie oyo yo zalaki nango obikaki nango ya loposo bobiki ebele awa ba Rio de Janeiro maladie esobe bandeko ba mama chako de feinte bandeko baza ebele msuto bombi po balingaka bataka makoma na bakonti lilo basuka pona émission so lelo en tout cas boya ebele boya penda mukamata ezele moko eza malamu te ntango azalaki na mukamata en tout cas azalaki vraiment na problème nazali pa na kimia te kimia ekokomela nga kata mukamata esili nde nazotambolaki elongi nanga polele nakomi mpe ya kotambola elongi polele même émission nasalaka susu na maquillage te tema boyebisanga ke no te toni tomonaka elongi na yo kosalaka susu na maquillage te na respecta nakoma soki kosala émission natielaka maquillage te ozomona mais nzoka émission mpe esengaka mpe mwa maquillage ezala mpe ozokomprendre donc voilà mokolo na kotia na tie mokolo na kotia pete na tie pete elongi nanga eza kaka normal boya ebele kobanga no mbongo te po kabelo tosombaka otie kabelo kubilobi obwaki mais nini elongi na yo calandre na yo soza mukamata eza pasi unosa kotala yo omoni kaka atali yo ata mutu azoya na ye boyo yo omibombi otyelongi na se omona kaka bazotala yo ok baotala na bango yo te mukamata nde mutu ezosala ke etiaka yo elongi na se
mutu aseka te comme kobunda na nzela ozomona yaka mpenza yaka pa docteur Mogijo ezalaka nango cher te mpo bato batundanga pa docteur Mogijo yango seke ezalaka cher te eza cher te yaka na yo ya kosomba produit na yo opakola en tout cas tozosunga bino mpo biso mpe basungaki biso comme sikoyo na kimia. Voilà. Merci beaucoup Yagabi, Mama Tumba, Mama Lamba Lamba, Tokumi Nasuka émission na biso. Confiance toujours et pas docteur Mogijo parce que yende mo salisi, mo zalisi. Merci, à la prochaine fois. N'hésitez même pas, numéro est affiché Bobengi docteur Mogijo. Pour rejoindre biso na bino tokutani à la prochaine fois. Na pesi mbote Mirai Kazu mbote na yo na pesi mbote na Blandine Koma Irene Kidia Joël Katia Clarisse Isaka na pesi mbote ebele bye bye.